qui a réussi, qui est vraiment l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire instruction donnée et résultats obtenus. Voilà. Madame la ministre, au nom de la République du peuple congolais, je tiens vraiment à vous féliciter et vous remercier aussi pour tous ces efforts. Je sais que le combat continue, mais l'histoire retiendra que vous êtes une vraie héroïne, que vous avez vraiment accompli un grand travail dans ce combat injuste qui nous est imposé. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et vous bénisse. Bien, na acte wana ya générosité automoni de la part du président de la République Félix Tshisekedi, biso nanga mona biso to sepeli vraiment makasi parce que des fois tout la campagne na rarement tout ça là ya causer la kaka moto peut-être akufa pour reconnaître bien fait na tout pe ba effort na ye biso nyonso ba effort oyo maman ministre des affaires étrangères Thérèse Kaikwamba azali kosala ezali komona na mission ya bato. Alors président de la République étant que le chef de l'État garant de la nation esengelaki kaka na ye a encourager ba œuvre ya malamu to pe misala ya malamu oyo maman Thérèse Kaikwamba asili kosala toyebi que ba guerre ezalaki tellement makasi ba adversaire azalaki tellement solide, mais maman Thérèse Kaikwamba femme qu'elle est alakisi vraiment bokasi na ye ke mwana mwasi pe akoki kolite moi si pe akoki kopesa sa résultat moko ya malamu. Donc nous sommes vraiment très ravis na acte wana toyebi que ezali na moko ka débit na kati ya ministre na kati en fait ya gouvernement il y a aussi ceux-là qui font quelque chose ba o bazali ko sala, mais maman Thérèse Kaikwamba a se distinguer parmi ba ministres ebele toyebi que ezala ba ministre pe ebele oyo baza beaucoup plus na populisme en fait ba moka ka balobaka trop, mais en terrain sur terrain résultat malonga ezalaka te, mais pas ya maman Thérèse Kaikwamba biso moko tozali témoin ezali kututé qu'il faut luka porte-parole toi luka ba journaliste pour que ba lobela ye, mais mon sala o ezali ko sala mon sala ezali ko sala sur le plan international, sur le plan Mosala na ya salaka étant que ministre des Affaires étrangères, moi toyebi que grâce na ye ministre Affaires étrangères tout beau sanate ministre Affaires étrangères ya Rwanda a démissionnaka. Pourquoi? Parce que la manière, la stratégie oyo maman Thérèse Kaikwamba tsaka en place akokaka yango te akoka ko supporter yango te et directement partie rwandaise ba décidaka ya kolongola parce que ils ont trouvé qu'elle n'était pas à l'auteur ya Thérèse Kaikwamba. C'est-à-dire moi je pense que cet acte là c'est vraiment encourageant parce que le président de la République lui-même a su que non, Thérèse Kaikwamba c'était vraiment la dame moto esengelaki na place au esengelaki. Vraiment pour moi j'apprécie cet acte et président de la République a kobaka bon moi encourage ka bato bazali kosala malamu na lobati na utai koloba yango bato ebele ba ministre pe mususu bazali kosala lokola ministre na kotanga kombo lokola ministre oyo asokipaka na fonction publique Liao Jean-Pierre Liao, c'est un ministre oyo mosala na ezali komona na pe na mission ya bato na yebi que abandina nona Thérèse Kaikwamba ba ministre mosusu pe bakoya, et je sais que ça va aider beaucoup plus ba oyo bazo exceller ba continuer sur ce qu'on travailler dur pour que ba résultat malamu et ezala pe na mikolo ezali koya.